Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Sarah Tola TV. Joyeux anniversaire à toi, Belinda Kadila, patrona, hein, ma soeur chérie. Na souhaité bonheur nous sommes. Aza kandinga azala wana a changé té. Hein? Biso ba sœur na etolinga kemingi. Voilà maman. Linga kemingi quoi. Azala zala umela. Maman, eza normal eza fête. Donc ndenge eza on fona zala. eza de surprise. Non. Eza normal. Fona zala. Eza surprise. Mais pourquoi il fait ça normal il faut zala? En fait, biso ezala lelo te. Anniversaire ezala, fête ezala te na oya. Tu as rappelé que tu as fêté, tu avec 500 $. Donc, Maman Minata, c'est 500 $ pour les orphelins. Donc, voilà. Nous sommes à Claire. Claire. Ok. Donc, à 4 orphelinats. Donc, c'est 10. Ça fait combien? Merci. Donc, c'est un peu ça. Ok. Sarah Tola TV. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngoki Toko, au kanise suki bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka et sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa et kozala kitoko na niveau ya 2 fois té. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois té. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois té. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. Sarah Tola TV. La chaîne qui assure,
Nathalie champagne. Des mères, Nathalie champagne. Un peu de surprise, hein? Oui, on va ensemble, hein? Donc, faut garder les cadeaux. Bon, maman. Je m'en appelle la carte bancaire. Faut manger. Des cartes bancaires, moi si j'ai pas d'argent. Hey! Voilà. J'ai pas d'argent. Bakabeli Bosmo. Voilà. Bakabeli Bosmo. On va tout manger. Voilà, mesdames et messieurs, la série continue. C'est le 12 aujourd'hui, il y a 10e mois. Et Zali, une date très historique. Il y a moi Konabiso, Maman Nabiso, Ndeko Nabiso, Yaya Nabiso, l'équipé et pas Yabato Misusu, Abotami Mokolo Mwalelo, Yango Moni, Biso Toye ensemble pour Kabola et Sengowana. Mais je suis surpris aussi de voir Madame Aziza Yefaza. C'est pas une surprise. C'est normal, les affaires. Dans les ans, il faut nazala. C'est surprise. Non. C'est normal. Il faut nazala. C'est surprise. Mais pourquoi il fait ça normal, il faut zala? En fait, biso ezala lelo te. Anniversaire ezala, fête ezala te naoya. Très bien. Tu as rappelé que tu as ndaku pour fêter, to fêter to kuta na kaka. Donc yangwana kaka quoi. Pourquoi à chaque fois, Badat Moboé, donc Marca Vie à maman Bellevue, elle cherche toujours à organiser et le Komoko Boé pour réunir soit les orphelins, soit les veuves, soit catégorie à Batou Moko Boé ou bien démunis. Et Zalaka, pourquoi? Parce que Bino Bozalaka beaucoup plus avec Madame Bellevue. Et le Caliboso, n'a pas la place n'a été parce que on a compris. Bellevue c'est une fille orpheline. À Coli, n'a pas moyen de voir non, à Zaka Bampia Cano. On va coller la passité. Donc moyen de vivre Zaki normal, modeste, normal, tout ça. Il y a eu des moments où à mon ipendengeni basala bano tant mususu maman la papa bazate. Yango pour remarquer lelo na combat na nyoso. Place nyoso azali, il faut toujours réunir orphelins. Mission oyo abanjango sikoyo te. Tango azana la patronne te. Tango azaka ka Bellevue kandi azobunda na mke. Ezeka mon ami, anniversaire nanga na okenaka orphelinat. Wana caméra yete. Donc bato ba yebi tende ba mona ndirazo sango sikoyo. Abanjango lelo te biso to yebi. Et belé pe parmi biso to emboîter les pas.
que le soki pour orphelinat anniversaire mo bofuna que orphelinat c'est à travers yé donc c'est loko ya sikate bato bakamwa te ke na osala ngo lelo donc oyo ezaka fruit ya bolingo mo azala nango kale pa bana wana nde nzambe lelo alobi no loko olinga yango mingi ifo ngala peso bana ngo nyonso bato nyonso bamona elo nino banda osala na bana wana ti lelo. Très bien. Belle-Vie vous inspire quoi? Parce que apparemment aux alliés parmi c'est canine. Toujours chité. Apparemment aux alliés voilà maman Léa yépe photo pise gambote apparemment aux alliés parmi bazalaka à tout moment avec Belle-Vie, c'est vraiment une meilleure amie, une sœur et comme famille. Inspiraka bino nini bino bozalaka pemena. En tout cas, l'habitude c'est un moment où on peut s'en témoignage à mon anniversaire. Belle-Vie. Azaka phénomène entre nous les amis, moi Kalapé Zaki, aux autres bêtises non mon boy. Tant beau ça la ngobobi yé baté. Pour sera yé, azana mo sans douter. Mais de façon on doit c'est nos conseils côté Manzambe. Parfois ça décourage. Ngaku to on qui partait na robetela nga mona marina zoba. Mon ami toke ka pour sera yo ki bon na yo té abiso. Donc en fait, inspiré biso, moi, Kolinga Penzambe Mingi, nous sommes associés toujours Nzambe. Donc c'est ça quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Tadingalapa, Tasepeli. Merci beaucoup. Tozaka awa na Belle-Vie télévision, na espace donc yamba biso pona rolia. Hermokopé et transforma kana place ya fête. En tout cas, ils allaient espace à monene, place au bino. Beaucoup de gens qui ont la fête, la soirée PA de Koki Koleka sans problème. En tout cas, même 250 personnes qui ont 4 Kokanango sans problème. Nazana Mamalé Andaya. Maléa, bonjour. Bonjour. Maléa. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Par le reste de ça va. Maman Léa Mikolo Ebele. Nazangai, Nazali. Apparemment maman Léa Olingano pena koloba mingi na télévision té. Voilà. Bon, le lot est mon ya naissance ya maman Belle-Vie, un mot par rapport à date. Joyeux anniversaire à toi, Belinda Kadila, patrona, ma soeur chérie. C'était bonheur nous sommes qui. Azaka ndengazala wana a changé té. Hein? Biso ba sœur na etolinga kemingi. Voilà maman. Linga kemingi quoi. Azala zala umela. Maman, eloko wana batu mingi ka bazolo ba Belle-Vie zalaka ndo zalaka ko changer té. Langage wana eli koloba nini maman Léa? Eli koloba ke bizale ya malamu oyi azanango a perdre ngote. Azala nango kaka. Aza toujours humble, hein, sourire, accueillante. Donc, on a changé tes quoi. Voilà. Parce qu'on est dans le domaine. Très bien, maman Léa. Moi, je suis merci, merci. D'accord. Vous venez de commencer. Tous en avez déjà. Mon flash juste un mois de la famille du Bota par rapport à mon colo à l'élo. Vous venez bonjour. Bonjour papa Tadi. Bonne santé. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Tes impressions d'abord par rapport à mon colo à l'élo? Je suis vraiment joyeuse parce que comme on a sous un âge où maman Belinda Komi et Pessameli Moutounion sauté et l'élo vraiment est sengo ya komonaye azala joyeuse ça c'est pour la mukolonaye et toi accompagner les sous donc et ça vraiment plaisir pour la bisognoso. Voilà. Ouais. Peut-être et cause à la moins difficile pour le coup là déjà au quota na structure et ça peut-être moins difficile pour nos salles na émission on a peut-être faut landa ba principe ya makamundenge et tamolaka tes impressions nano ezalaki nini comment on a été nano sala théâtre été mais ba lection liboso caméra au sali série bientôt et sera disponible. Premièrement, j'avais de larmes parce que nulle part ailleurs et ça le maté
et maman Bellevue a fungolé linga motema tant que moi na que a sa histoire nanga o ko sunga pe batu mususu ba otalango et ko édifier batu belé donc expression nanga eza ya koloba eze belé surtout bani koloba yango sikoyo oui mais juste à ko remercier mutu oyo maman Bellevue elle a un grand cœur motema na ye de fois, je n'ai jamais trouvé ça ailleurs et j'ai trouvé ça en elle, donc ça me fait plaisir. Batuba landa yango, batala histoire avonnette, batuba osa déçu. Oui. Donc vu qu'à fungole linga motema, je ne serai jamais irreconnaissante envers elle, jamais de la vie. Oui, je suis vraiment reconnaissante. Ce que on a comme lelo, c'est grâce à elle. Donc c'est une maman pour moi. On a tout le temps, oui, parce que la prière, c'est pas donné à tout le monde, parce que les gens qui visionnent, les gens ont permis que tous années ensemble et puis une opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, oui. Donc, Tolaki Bino, que bientôt déjà, peut-être après demain, vous êtes déjà disponible dans la Bellevue Télévision. Restez scotchés. Voilà, tous la Bino, c'est Maman Étoile. Vous savez qui Maman Étoile vraiment mingi. Tous la Bino, Maman Étoile. Maman Aziz a peut aussi ça qui n'a été, mais tous on est vers la fin. Tous on a Maman Étoile. En tout cas, batujon se bazo lukanga na lingi bango mingi. Na lingi bango mingi, bayabiso bandeko. Bayebi ke Maman Étoile vraiment na linga kosala penza émission te po na yebarate na koloba nini. Ozomona. Mais bino nyonso na babino bo lukanga na bo lukanga te na lingi bino mingi. OK, voilà. Maman Étoile, na moni pe ba memeli biso déjà gâteau wa, eza mokolo ya anniversaire à Maman Bellevue. C'est mon anniversaire. C'est quoi impression nous allons nini par rapport à mon anniversaire à Maman Bellevue. Biso na monoko mboka na biso balobaka Kuzari Kakuzuri. Bellevue candidat patron na maman sociale moi saza motema monene. Kuzari Kakuzuri, Nzambe ya bomba ye, Nzambe ya bakisa mikolo. Parabéns pour vous. Donc neti ponanga na bonde la kai pa Nzambe. Alembisa Bellevue motema te parce que moni muntu ki kozala na volonté ya kosala bolamu. Tellement bato bazo boya bolamu wa muntu et diminuer muntu affection ya kosala bolamu. Yango sikonga na bonde la ka ekitse affection te parce que wana nde munduki na ye. Ozomona ndeza munduki na ye oyo ya sala ke lelo ngai na benga ye Samson. Samson. Ye nenga zabo ba kombo ebele na olinga na pia Samson na olinga na pesa ye Esther. Oui bien Esther. Na olinga na pia Esther. Na olinga akoma lokola Nzambe ya Daniel na libulu ya nkosi. Na olinga na komisa neti Shadrach, Meshach na Abednego. Donc Babylone est ebele. Voilà. Maman Étoile, qu'est-ce que aurait été vraiment de la personne de Bellevue même sur le plan professionnel? Na ebisio tadil koloba te pona koloba. Na na mona ngote banda na banda théâtre. Bellevue a comme scénario te. Ezalaka na mutubo ezalaka te. Tango a poni batu. Ko eza menace tango na oloba. Bozo menacer nga boye pourquoi? Tango a poni batu. A expliquer bino. Ti bozo jouer yango moni apona batu oyo ba pesa ka makambo po. Tango a expliquer yo zo jouer ndenge yo zo jouer nde zo botisa ye 3e, 4e tableau 5e ti bato ba mona filme mobimba ba point d'attaque bazaka wana ba Sylvie ba Siana nde siko bazo koma scénario koma wana te muntu ya boye muntu nyonso ifo fuka maka abondela aumela po to sala makambo bien siko na oyeba te to comme c'est Samson bien Esther. Maman Esther, Maman Étoile et le commande le maman toujours dans ba tournage à Maman Bellevue que zela jour payo
okokoma filme na yo comme ça yo coaché. Est-ce que dérange pas er mobinoté quand dérange soki alobi to sekaka mais na motema na ngai na yeba ke tala moi c'est makasi femme forte au monde ndenge tozaka ebele bongo soki Aziza si apesi idée andimi yango jour nga na kopesa soki andimi te to yimaka Aziza apesa andima yango ayaka wana ayaka na mutu na ye bino nyonso bovandi mutu na ye yango mona ampla na suki sibo alea olingo lia gâteau yango na pesa ka félicitations à sala selon ye yango moni pe réussite ezalaka wow. Voilà mama étoile na ozoyo na suka voilà Bokangi ventilateur à moi si ma bokangi. C'est ma maman. Maman, on a pénité. Joyeux anniversaire. Maman, champagne. Champagne. Je suis là. Maman, bachaka mouké. Pona kosepesa nasande kasi yaka boye mokolo feti yako fula basala ndeni yana zela ye mokazwa raté te esa ndeni epete Voilà yo. Epete. Yaba ifte. Yum do bitenga. Teka. Aziza. Baku. Voilà, merci, allez, joyeux anniversaire à vous. Bilonio so allez, bozonga malam to kutani balasina. Bobo ko le galelo. Maman, pesa papier moko, s'il te plaît. Ah, merci. Appelle le champagne. Appelle le champagne.
Les choses continuent. T'as 10 minutes, vraiment. On va profiter quand même par rapport à misanthropie. Quand moi de l'eau, il y a quand même 5 minutes quand les gars doivent pas papa, Toki. Naza déjà. Maman étoile, toujours lié à gâteau, tu profiter, payer tout solo la maman. Et ça n'ango pe, maman, ça m'a bêté maman. Na yéne langate maman. Et toi na fait maman. Tu vois maman étoile. Na misanthropie, c'était quoi exactement? Et ça qui choix? Il y a maman Belleville, il y a Moko Moutou à imposer qui ou bien le casting et ça les makindenge ni poyo au sala au donc au sala qui wana na misanthropie. Au moni théâtre Toye Banaka. Très bien. Ah oui. Toye Banaka. Batu Toye bi ko jouer. Batu Toye bi ko jouer tozaki ebele. Mais muntuna gam na ye. Muntuna gam na ye. Netinga penza. Gam. Oyo nga na bimela polo na l'étoile. Eza gam mamawa. OK. Na kala bato bando kanisa neti na muntu moko boye na kana mawa na kana passe ba biloko moko bongo. OK, eza gam na nga na bimela. Gam ango na zalonga moko te. Tozala na eza appela patron la Belleville Kandi to akane gam moko. Très bien. Il y a ba tristesse ouais. Ba musu baza côté matata, ba musu baza côté songi, ba musu donc ezala ka tokenda ka bongo. Mais ngai vraiment ndenge na artiste loko esala nga pona za l'étoile. Eza rôle mawa. Très bien. Tu t'es senti comment na misanthropie parce que vous avez donné le meilleur de vous-même. En tout cas, na pesi merci. Na batutu babenganga basé belé makasi moyo banotanga su ba kombo ezati na zwaki ba appel na bino na oyo na opesanga ya la fille ya Brazzaville ya Brazzaville la Brazzavilloise Raissa na zwaki ba appel belé babengi batu balobi baleli balobi boyena boyango na art papa yango na art yango na musala na ngai mais elobi te ke mususu ki bapesi ngai rôle mususu na ko jouer te na ko jouer mais atanga moko pe na yebaka ba rôle mususu pe na jouaka mais ekokala na mawa te mawa eza domaine nanga. Merci beaucoup maman. D'accord maman. Yo en tout cas yo fona luko na suka ba cadeau silité hein. Waouh. Je prends mon frère. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Boutique moi si shop. Boutique elle a tsangai. Ah OK, mais oh, cadeau na bango moi si shop. Moi si shop. Ah. OK, donc boutique elle a ça boutique. Eza adresse eza. Eza na en face il y a Swiss Mart GB. OK. Donc rond-point sur Safricas. En face il y a Swiss Mart GB. Donc nous vous souhaitons un joyeux anniversaire maman. Nous vous aimons beaucoup et gros bisous à vous. Profitez bien de votre jour, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, de rien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, la beauté augmente. OK. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Mon téléphone Vodacom, s'il vous plaît. Le téléphone de maman. Bon. Avec 500 $. Donc, maman Minata, c'est 500 $ pour les orphelins. Donc, voilà. Nous sommes à Claire. OK. Donc, à 4 orphelinats. Donc, c'est 10. Ça fait combien? Merci. Donc, c'est un peu ça. OK. Alors, on fait comment? C'est
Mettez symboliquement responsable. Ah, c'est ça. Toute la grande famille de l'orphelinat La Compassion, ainsi que mes confrères des autres orphelinats, nous disons merci. Yassandra, merci à Maman Bellevie, ainsi qu'à toute son équipe, à tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Nous demandons qu'à Dieu de bénir notre Maman Bellevie, Maman Belinda Kandi, qu'elle la bénisse abondamment. Et ceux qui nous suivent aussi à la télé peuvent emboîter les pas, faire pourquoi pas comme Maman Belinda l'a fait. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas, on peut libérer les enfants. On peut déjà libérer les enfants. Hein? Ok. Mais c'est juste un grand merci. Merci Nandé pour se déplacer là-bas pour que tout lié ensemble là bango. Moi, ça me fait vraiment énormément plaisir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que sa main puissante veille sur vous. Ok? D'accord, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ok, je crois que ce n'est pas fini. Ça reste à quoi? Ça reste à quoi encore? Ok, on arrête là alors. Pour les enfants, j'ai demandé, s'il vous plaît. Ça n'a que paiement, n'a que ma Suzuki. Alors, ouais, entre. Elle s'appelle Maman Aningoy Poutou. Maman Aningoy Poutou, il y a famille Libota. Elle est en Belgique. Hein? Ouais. Alors, dit qu'on a atteint 10 super. Maman la bango, la famille Libota. Merci beaucoup. Yami Balé Yangoyo. Yami Sato. Yami Nei. Ya Motoba, ya Sambo, ya Sambo, Merci Maman Ni, merci Maman Ni, merci Maman Ni. Voilà. Merci beaucoup Maman Annie. Okay. Ah Maman Annie, les mots me manquent, voilà. Merci beaucoup Maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple. Merci beaucoup, je suis émotionnée. Un grand merci. 10 super, waouh. 10 super, c'est pas facile. Merci beaucoup. Maman Bellevie, Maman Bellevie, pardon. Nous savons que les orphelinats, ils allaient ébélés, mais au moins. Maman Annie. Maman Annie après c'est 10 super. Olobini pour la Maman Annie. Vraiment félicitations, Nzambe Abaksa ébélé. Merci ébélé. Après ça ébélé. Na bakado ébélé na zoaki déjà bien avant. Na batunyo so bana kata famille Libota, batunyo so bana Londres, batunyo so bana Suisse, na Canada, les États-Unis, na Paris, na Belgique, partout. Partout. Un grand merci à vous. Nous allons continuer toujours pour Pambola Bino. La ligne Bino mi kande bolinganga. Kolinganga beaucoup plus ça. Pourtant la rabat film, kolinganga beaucoup plus ça. Pour commenter, pour liker, pour partager. Et on est là vraiment que bolingo. Et surtout que la prière na Bino et ça l'a bien ma casse. La prière na Bino et ça que l'école fumama pour Nzamba yokanga. Merci beaucoup. Merci. Famille Libota. Un grand merci. Waouh. Merci. Merci maman. Grand merci. Merci aussi Nabino Nyonso. Bolimbi sangai na yebite. Mais boye nzamba pambo Nabino. Azong sayebele. Amen. Non, un grand merci. Donc voilà. Chroniqueuse Baza Matanga. Bakufeli. Ouais, Tokufela qui donc Tokufeli Bakule Balé. Mes condoléances na famille biologique. Très bien. Nzambe mtape saka.
Nzambe pe mtazwaka. Nzambe le pourquoi permettre. Nzambe consoler famille parce que moment oyo vraiment ils ont un moment moko inexplicable. Donc voilà, douleur motoye mon temps sentir ango on a la passe on a koufeli yende mtoye ba comment douleur on a ndeni salaka yana ndeko mo ayemba nzemba lobi mokolo moko nazwa ki pasi ba yaki ko sunga ngai ba bondisa ki motema kasi bazwa kesika na ngai te tokabola kilipa elongo pona kobosa na pasi kasi pota ya motema toko kabola ndenge nini. Paix à son âme, Nzambe a soutenir famille, après ça bango makasi, Nzambe a battu la bango. Ton père encore chinois, c'est quelqu'un de bien. Et elle a montré à tourner question à l'objet, pourquoi batamala ou baokufa, batamabe baotsikala. Batamalam baokufa Nzambe aliko umisa baona mokité de peur que ba beba. Ba o ba otika la on Nzamba otika la biso temps pour se repentir. Nzamba pambola biso. Merci beaucoup. Merci. Saratola TV.